Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bandeko Balandi magazine KNB Kinshasa Nabiso, bienvenue na magazine Abino. KNB a saleli bino constat lelo bakinois mingi bazalaka na culture ya kolanda information te. Boyo kabango moko ndenge balobi. Iyolele tokubechaya bakati bamba babushala bugundwe. Iyolele tokubechaya bakati bamba babushala bugundwe. Iyolele tokubechaya. Oui, c'est très important parce que tout comme tout bon citoyen, il faut Hollande actualité les monde, comment est-ce que le monde a évolué, tout ce qui se passe dans le monde, c'est vraiment très important d'être informé. Oui, na Monique eza mabe parce que vu que ce aux Hollande information to ko rater makambo ebele. Par exemple, batmusu va préférer ko Hollande ba information bazo pesa na libanda que non baloba ki boue plutôt que ko Hollande na télévision pour avoir vraie information. Conseil ezali et que balanda ka ba information. Même attention au courant ezate pendant un mois. Je pense que mindele ba sali sibiso na ba système ebele. Les autres ont ba téléphone, des ana ba radio, tous ana ba portable, les ana ba radio, ba internet, au mutako ko landa information. Donc c'est très important. Les talents si connaît tous ana mboka na biso. Makamboze le kana ebele même si on ne parle pas de la politique ici. Mais c'est que ba tuba yeba nini ezolobama na ezolobama te. Tongo ekota na ba ko pesa information mususu. Oeza kotinda peut-être se révolter, soit peut-être au salelo ko moko o ko sala te. Soki yo moko landa ka information. Personnellement, vraiment, on a l'information au Congo. Na Internet, j'ai fait un effort pour que sur le net, que je m'informe régulièrement. Na Internet. Mais la télévision, non, je ne suis pas les chaînes congolaises. Mais il y a biso vraiment. Les journaux encore, c'est assez. Les journaux, il y a des journaux. C'est encore assez objectif. Kinshasa boyoki bakinois ndenge balobi misusu balobi balandaka information pour eza très important misusu be babi balandaka te pona ba raison na bango moko o ba pesi kasi biso KNB to kolobaka ka il faut kolandaka information pour eza très important ya koyeba makambo o ekoya na o ekosalema tozalaka toujours informé. Kinshasa et l'équipe partout. Toyebaka te soki ezalaka nini bakinois mingi soki asali likambo batuni réflexe ya liboso ezalaka kaka ezanga te ezala nini yo. Il faut t'avouer ta moitié pardonner Jackie et Wali Moulombo. Coco Matimba bana mauvais temps David Vemba. Bon, on va voir, je suis allé au Banga. On se voit pas tribunal, au Banga, ce qu'on dit, Miango, et créer les grands causes à ma casse, peut-être un moyen qui est un du mangoté, les Aranenguana. Nous sommes là, camarades, c'est camarade de ma baie. Mais soit on dit, Miango, moi, je connais, c'est Sony, peut-être c'est la relation à la camarade, c'est Mira Wangana et le Aranenguana. Mususu za place à coller, peut-être qu'on a une éducation bien. Mais Mususu a une place à coller, bah, éduquer na bango est bien. Ah, soka sali mabe ataki mutu te yana saki mabe limbisa ngai eza bongo mais mususu ana atako sengo bolimbisi te parce que etaliete na sala ngona sala te pour na mutu ana ba mabe na malamu nanga fona na reconnaître on a sali na ono sala eza bongo bato bandimaka ba mabe na bango te faut qu'on nimaka mabe koyeba ke on a sali mabe on reconnaître ngo osengi bolimbisi so bo moni ke obena mo senga be bolimbisi eza te mais yo moko ebinde nini Lolendo et les cabisso bakinoises. Azomonaka yena yekaka. Likamota salamu yako sengutu pardon ezate. Akolobato kolingaka yekaka za na raison. On les ali kama bakinois bakinoises.
po moto oti mboka ayebi kutu kopesa bonjour bokuta le mbote so likambo ya li akosenga na bolimbisi mais biso mpona kosenga bolimbisi ezaka pasi. Bon, monsieur ça manque à kozan koyeba parce que normalement le pardon est elle comme mutu ya makasi. Surtout même la Bible ne baloba bino à combien de fois devons-nous pardonner nos frères? À cela 7 fois, non 77 fois 7 fois. C'est que l'ingo laksake mutu a single toujours que limbisa ne connaît continuellement sans cesse. Parce que le pardon libère. Et elle comme mutu ya makasi o single mutu azala nango. Vraiment souvent la nature na biso bato eza rare au moment mutu ayeba kosenga pardon surtout biso ba africain biso bato mwindu donc ezalaka peut-être mwana mutu andima ata tutine mutu moi maturité to moi mayele wana koyeba ke kosenga baninga pardon en tout cas na ngai nayebi ke en tout cas bato bazala na manière wana te souvent déjà trop orgueilleux mutu amimona kaka ye. Donc, yo monaka ke yo ko bunga te, yo ko sala faute te. Donc, na nature na biso na biso pena eza moi passe même pas moi sina yo to pa ba na yo c'est un pardon. Papa pa ko bunga. Donc on dit na pardon. En tout cas, moi passe. Bon, si on a ba réaction ba Kinois, ils fréquent na Kinshasa mutu soki à commettre erreur azalaka na difficulté à s'excuser. To ya ko reconnaître erreur na ye kasi biso KNB to ko senga kaka na ba Kinois bobo sanate que une faute avouée est à moitié pardonnée ceux qui ont commettre forfait to commettre erreur ko lembate ko s'excuser. Expert en communication Cédric Abazi a expliqué revue de presse PAP c'est importance dans la casse entreprise. Revue de presse ezali o basala kana ba média ezali condensé ya ba journaux Paris na mukolo wana ndeko na biso ya presse audiovisuelle ba se référer na ba journaux ya ba ndeko presse écrite ba information ba publier na mukolo wana ba sali synthèse nango pona muto tant na tonga zo ki tant otanga journaux te à se faire au moins une idée sur les sujets qui ont été traités par le journal. Mais en entreprise, on parle plus du panorama de presse. Pourquoi panorama de presse? Et ça justement pour émarquer la différence entre revue de presse où ils ont ça les médias, na où ils ont ça les entreprises. Parce que où il y a médias et ça les marapona grand public, tandis que où il y a ça dans l'entreprise, ils ont pour le public interne et entreprise. Il y a au regard il y a droit français, il y a propriété intellectuelle. Pour nous remarquer la différence entre Misala et Balé, en entreprise, tu le plus panorama de presse. Mais panorama de presse, c'est une entreprise et ça les magas n'engénine. Et ça les magas à deux niveaux. Premier niveau, il y a panorama de presse, où il faut bien une revue de presse. L'entreprise et ça les magas d'abord, de manière générale. Ça veut dire quoi? L'entreprise est censée collecter les informations publiées par la presse écrite, les journaux de la presse écrite, il y a Mukoloana. De manière générale, donc, informations ont parlé sur l'économie, sur la politique, sur le sport, ainsi de suite. On a un panorama de presse général. Mais entreprise économique peut aussi le panorama de presse particulier. Particulier, ezali panorama de presse oyo, ezali ko ça la condensé à sujet traité par les journaux qui parlent de votre secteur d'activité. Exemple, il y a KNB par exemple. KNB ezali entreprise oyo, ezali ko évoluer dans le domaine audiovisuel, n'est-ce pas? Donc une décision est bima. Dans ce sens, par exemple, IUT a eu une mesure moko boye quelconque. Donc même si la mesure wana eza ko impliquer directement KNBT, mais ça dit quand même information liée na domaine ou secteur d'activité, il y a KNB. Donc quand on va faire le panorama de presse, il est important de prendre en compte élément wana. Alors le document quand on le présente, on commence toujours dans l'actualité où ils sont plus importantes pour nous chiter dans l'actualité où ils sont moins importantes. Importance, il y a panorama de presse dans cette entreprise. Ils ont un outil de management. Ils ont un rétroviseur pour l'entreprise. Dans quel sens? Dans la mesure où la presse est un public qui relais entre une entreprise et le grand public. Donc, ce que dit la presse, c'est en fait la pensée, il y a grand public. Alors, la direction de presse, les alliés qui dans le cadre, il y a direction de communication, n'est-ce pas?
L'attaché de presse concourt aussi à soigner l'image de l'entreprise. Or, la presse comme public autonome et public relais, donc c'est un public à ne pas négliger. Grâce à elle, on peut se faire déjà une idée sur ce que pense le grand public. D'où l'importance il y a que ça panorama de presse dans cette entreprise. Et ça permet à l'entreprise à positionner au sein de l'opinion. Et ça permet à l'entreprise à de quelle manière elle est perçue par le grand public. Est-ce à une position privilégiée? Est-ce à une position secondaire ou suiviste? Donc, panorama de presse et permet au yeba. Mais il sous importance dans les alliés que ata o azali ko s'occuper na direction presse na moment on a azalité et qu'à longwe 3 ans 4 ans 5 ans après o yakoya akoy ko se servir na document on a pour na koyeba dans les années passées comment est-ce que l'entreprise était positionnée au sein de l'opinion et puis par rapport à l'élo. Grâce notamment il y a panorama de presse o isa document outil important pour une organisation. Et comme on a une tradition na Kinshasa, na ba période ya ba fête ya Noël pe ya bonne année, ba kino mingi, ba préfère kolia soso qui ezate et comme on est liwa. Kinshasa l'équipe partout comme période ya ba fête, yango na KNB sali enquête pour na koyeba particularité nini soso za nango pour na ba famille balia kaka yango jour à Noël na jour à bonne année. Bon, et où t'as une idée na biso bat. Pour fin de l'année, au monde comme na sukambula. Ata ba olamba biloko ebele soso ko zalaka. Salara na guana mais par rapport à jour nyonso depuis janvier. Na décembre fin de l'année soso fo elamba makado soso leki kaka. Te eza kitoko le kamisona te mais eza kala luyalu nango soso kaka. So migono surtout ba balia soso te oui soso eza musuni. Eza loko ya mboka na biso mais so ba balia aka soso mo la bonne année. Po soso te ka machine na mboka na biso. Yango ba préféra mingi ba matembele ba ngai ba pondu. Bonne année bato balia soso mo ba sala banda janvier ti décembre soso passe. Sikoyo ba komo kitsa tumo ba ndeke mo ba ina ngo 2000. Ndeke ngo kolamba ngo na nzungu elembi nyonso okata kutu soso te. Te ya bonne année za goût différent te soso no steza la goût moko. Possibilité la biso ba congolais na no mukie. Moya muto akene na mboka so mataba obengombe ya na ngo boma. Zalaka passe yango ba préféra mingi misuni ya soso neti ngai na mkolabona ne na lia mbisi ya mai balambelinga mbisi ya mai nanga na lia mbisi ya mai bon soki mutu azolia soso la bona les ayemoko alingi parce que nazomona même la mona ba soso ba 2500 zali 3000 francs zali bon ça dépend ya ndako merci bozali bokozo ata ba 2000 3000 bolie bon soki mutu akomi kozela si ba bona na c'est que bon ezate mo ke za mabe parce que bah 8000 bah 9000 mais tandis que bah quand la sope habiter nuana c'est la possibilité na yoko zoate à 1000 francs yo moko lieza soso bon pour la préférence c'était parce que bah formol au moins que bah nzoto la biso biloko yo to liebe bah pour ba formol et les 4 mais ngai la préfère ka matiti bon on somba tabana ba bilo musu ezalate on to lia kaka soso likabu na bonne année simba te ka soso moi la simbi mupende ana ebima kitoko na elengi. Na mikolo l'équipe Banque Centrale du Congo a lancé une campagne à franc congolais. Bombanga bien, simbanga bien. Yango Kanbe et Kitaki sur terrain ko tout na bakinois et l'okonine échangé après campagne wana na kosala la mbongo. Après campagne pour la bonne conservation de billets à francs congolais, au Banque Centrale du Congo a initié qui pour les Congolais respecter sa monnaie nationale valeur. KNB lelo a écossé la bino enquête koluka koye 5 ans après campagne wana soki bakino ba koma ko conserver bien franc congolais. Bon, franc congolais to battre un niveau haut qui a une valeur na ngozali so za valeur à likolo to battre na valeur à likolo le quoi ils en a to assez en moment que to mo négliger to mo fina ba poche ba ni ba ndenge mo marque bien ki le to dollar to mo bo mo makasi ko battre la ko valeur pas ni po eleki ba biso na valeur
bamaka mbongo to mbongo négligé yango mbongo ekatana bambi koto donc mbongo eza na ntina te pourquoi nini oyo biso eza na valeur te dollar nabatela yango bien mpo dollar ekozasura ekatani ata mokie okechange yango boye ekomaka il faut bakitisa to mpo dollar ekatani franc congolais na obatela na ngango mais soki franc congolais ekatani na obambango na ke na liengo te ngai elobi yango elo te nabatela dollar bien par rapport à franc congolais partout nazala fiere ya kobimisa franc congolais koleka bambongo nyonso eza mbongo ya mboka na ngai fo nalinga mbongo yango ndenge nalingaka mboka na ngai nde nalingaka mbongo nabatelaka mbongo wana koleka bambongo nyonso nalingaka ngo toleka meme dollar poso moto ao néglige franc congolais neti ayebi valeur ya mboka na ye te mais soki oyebi valeur ya mboka na yo okobatela mbongo na yo kozala fiere kolia yango kozala fiere na kobatela yango bao babatela mbongo na bango te conseil na opesa bango ya mbongo na biso nous donnons plus de valeur na bambongo bapaya badollar mais mbongo na biso moko tokobatela yango te donc eza bien te fo toyeba obatela mbongo na biso mpo eza la fierité ya mboka na biso bamisu babatela mbongo na bango bien mais biso tobatela mbongo na biso bien te donc topesa valeur na mbongo ya bato mosusu ya biso moko peuple congolais donc c'est ça que je voulais dire bandimi misusu bakoma na bango kolala na église na temps ya mateya ezalaka nini o moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana na mboka moto itisa moto yaya ezikisa misala ya satana. En fait pongi eza mabete pongi eza même don parce que na bamboka mosusu bato balalaka même papo alala il faut amela kisi pour alala mais na église eza ndenge mosusu parce que nous quittons bandako na biso baactivité pour na oya na église eza la maison de Dieu toyoyoka parole surtout que pendant la prédication bon bamosusu balobaka eza fatigue babamuki na tongo ake zandu ake musala esalaka mpe jouaka nga souvent na soki namoni moto azolala nakoki mpo otelemisa ye nakoba non mais quand mpe kotema mpo esunga yo c'est pas vraiment un péché et puis eza kaka te milimo mabe non ya liboso eza nanu pongi nzoto ezalaka na kilo moto akosala makambo asali bamouvement badémarche tout ça ye peut-être azonimba peut-être alali mpe pongi kozala moto aza fatigué lokola lere bateyaka moto avandaka moni na kati ya fatigue na ye akolala bon ekozala mpe motu bayibaka ye mayele lere wana mpo ayoka liloba nzambe te mpo liloba yango nde ezali kosalisa biso yango nde ezosala bamiracle na kati ya banzoto na biso yango nde ezosunga biso na ndenge elongo bani maomona bato mosusu baza wana aza bien na milimo mabe bayaka bayibaka ye mayele lere wana comme ça lere ya kobima na église abimi ata na eloko te nayebi ke mutu oyo akendaka église mpona koyoka liloba nzambe alala apongi te seke soki okeye église obandi kolala apongi eza milimo ya mabe bon nayebi ke misusu ezalaka mpo yo owiti kolala na ndako olamuki na tongo olobi ke fonda kende église bokomi na église kuna okomi susu kolala bon namona ngo nete ezalaka ondireke bamvutema moko boye mpo si nalali na ndako alors nalamuki nakoma na église ole nalanda bamateya wana banini me na bandi lisusu kolala c'est que vraiment ezali nete bamvutema moko boye ezoya kati na yo mpo ozolanda ata liloba moko te nayebi ke ntango okende église wana yo olali soki ozongi ntango mosu ndako soki bana bayaki église te ou madame ayaki église te sikoyo okoloba na ye nini oyo oyoki na kati ya église wana alors ezalaka bamvutema moko boye oyebi ke no ezolanda yo même ntina kati église place yo ozali bazotia mwa sho na kati église emoni bazoyemba me yo ozolala kaka yo kaka ya kolala eza bamvutema Kinshasa l'équipe partout KNB tokitaki sur terrain pour na kotuna soki ezali normal dans une réunion de prière mutu fois lalaka to animbaka. Festival Talomoké du 22 décembre au 2 janvier 2016 na Maisha Park. Exposition munene ekosala makuna bozo ba détail na élément oyo. Bonanaya Elengi Nabasolde avec le festival Talomoké.
Talomoké. Ne soyez pas pressés d'aller acheter ailleurs beaucoup plus cher. Le festival Talomoké vous donne rendez-vous du 22 décembre jusqu'au 2 janvier 2016. Venez profiter de meilleurs soldes de fin d'année à l'industrie culturelle Maïcha en face de l'hôtel du gouvernement. Nous vous invitons à exposer vos produits vestimentaires, agroalimentaires, téléphones, consommables informatiques, meubles et autres. Baboutique Balobi, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. L'entrée est gratuite pour tout le monde. Pour exposer, c'est tout très facile. Présentez-vous à l'industrie culturelle Maïcha. Appelez au 085 42 36 561 081 48 26 714. Festival Talomoké, Nyoso et Kende. Yo, soit tout. Buka Kingo elongo na Kanbe tinda ba photo na yo en mode selfie kanga photo Buka Kingo seka moke tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso Kanbe Kanbo gu photo to seka moke Buka Kingo écoutez Sambe Gombe Maman m'a passé à Zebola Vital Caméré Écoutez Monsieur le maire du Gololele Mama Mutuna Mutua Luka Ndenge ya Kobine Mama Mutuna Mutua Luka Zambena ye Mama Mutuna Mutua Luka Wapi mopa west Mama Mutuna Mutua Luka Ndenge ya Kobine ASV Club abetaki match contre Daring Club Motema Pembe na cadre ya 13e journée ya Lina Foot Kanbe a proposé Binobar les à côté ya match wana. Toye mabe imano bono kansa ya kalate o energie mu emanasi kada toye pena ba jete toye awa toye na ba caméra do to baby sapena o to la na mama imana bozonga mutu to kimaki pa ba voisin bozonga na imana po ba jezo ki pena do ko sakana te. L'état a organisé match bien. Donc match on les a Jézarade, on soit 2-0. C'est facile Nadé. Donc 2-0 on a besoin de vérité on soit 2. Balimanie baza basi na biso o biso to bala ba kokate awa nzunga ma famille ta pa na biso ba zwaka 2-0 wana eza pa na biso wana eza ya biso bango ba de la biso soki toye kuna ba de la biso na player baloba ke ba lelo sa lelo na face ale ba tika ki biso confirmation match eza lelo to gagner ka 3 ta match ala gagner biso mais match lelo ako gagner biso te mama billet papa match lelo ako gagner biso te to ba avec bien a gagné mission aller a gagné mission en retour et salamate donc réaction sur Zali qui vite à gagner les et ça le moment Kamboua ba lobby je de lobby te toye to gagner ba Thierry Sainté, artiste musicien à l'Obéli concert Oyo Azali ko préparé pour la kosepelisa banaki na période ya ba fête. Nana bengi sakio. Toko koko dila na saladi. Toko koko ta. Patro Eric Lele. Sacrifice mwate pesa marirosa. Sacrifice mama marimantonie. Mama marosa. Mama Bon, surtout, nous avons bref pour
à l'attaque comme à l'attaque. Nazali vraiment preuve année calamité dans l'activité où nous avons présenté nous dans la télé déjà quelques sons ils ont déjà terrain. Je suis là toujours pour vous. Ça a bien sûr un espace 30 minutes. Il y a les taux qui sont pour te moderniser to pesa moi sens côté moi santé moi ba pilpi depuis c'est comme moi belé to beta partout ezaka pona kitambote peut-être faire na bonga ma bien ndenge ke kitambo déjà ba bi ke wana mbona na biso partout na bando kende ba olandanga pour déjà na kendaka quelques-uns ba yaka mais bango nyonso tout et yango c'est ngaki na piqué déjà na loni ba pilé na ngana telemi kitoko na utambola siko partout ba bengi province ba bengi commune. Soyez à l'aise quoi. Dans un mois de décembre, nous avons vraiment chaud. Nous avons chaud makasi pour nous s'apprêter qui. Selon moi, misapia Congo, misapia Mokili, Mobimba, oya site bon. Aloba na New York, ma Sophie Muzombo Bambote Yangwana. Nous avons vraiment chaud le 25 décembre. Nous avons un espace Believe. Vraiment espace Believe, c'est place place à Papa Chen. Sur Boyo, on a beaucoup de joie à l'Inga, mon père n'a pas permanent pour la date. Il y a le 25. Le 1er janvier 2016, vendredi il y a le 25 décembre, le 1er janvier 2016. Donc vous allez tous à la connecter quoi, tous à la brancher avec Thierry Sainté. Pour aller aux Zangaté qui ça s'en a vu. Kayanga trésor isa, kayanga major matatai. Kayanga kayanga fumu difima kayanga lutala kwetwe kayanga sebe kodon kinati kinadia kawo kayanga kayanga Boubacarry Yondo. Binomo Bolandi Thierry Sainté ndenge alobi na micro ya KNB a expliqué par rapport au mouvement na bango pe basho oya bombeli bafana na mois de décembre o mingi ya koluba ezate Kinshasa et l'équipe partout. Pierrot Ndombasi ya groupe Sans Souci d'Afrique a lobeli ba difficulté oyo bakuta na kanango en plein tournage. Pierrot Ndombasi ya bandi Moussala Oyo, Torobak et pas Maman Léandaya, na Sila Bissalou, Bekam que je salue aussi. Ils ont un groupe Basalaka la gloire. Après qu'on a un groupe Simba, on a un Tamba Longwaka. Basalaka groupe moko basangisaka bactère ebélé oyongai pe Piro nazalaka kuna donc nazala vraiment moi na ya la gloire pendant temps molai et après que l'on a groupe la gloire mbala moko na ya groupe Sans Souci. Ben ko diriger répétition topé ko diriger baninga et la kisi que il faut dans la likabomo katina yo oyo ba mona balobi que à travers les cabos, boyer, la place boyer pour que Ameka encadrer bande ko mususu pour na kolobango moins bien. De l'axi que tant au président nanga, tant au équipe nyonso to lobi que il y a groupe Sans Souci, ba chef nyonso ba vandaka série wana na temps wana ba lobi que tout monaka que Pierrot azali na esprit wana déjà artistique parce que moni babota maranango robota manayo acteur mais ya moto musu babota na likabona déjà encadrer bande ko mususu donc tant ba monaka esprit wana artistique nde balobaka que pourquoi pas to rotaye pe que encadrer bande ko mususu parce que ils aura déjà même ba répétition tant nazarana no chef té ils ont ça là qui attend toujours ça ba remarque nanga so motatali yango lobi que non ils ont qui est toujours na sens moko aso ciblé vraiment ils allaient ba faute ba erreur de to ko loba. Donc ils ont déjà parmi ba esprit ba bindila kanga ina yango ba pesanga i charge wana ya ko mema bandeko nyonso na répétition donc du début jusqu'à la fin. Tant on a encadré bandeko ngape nazo zwa pe la leçon nanga parce que na tindi moto comment 1 + 1 a commis 1 + 1 ngape natali a commis na epé a commis on sous moi mieux ndenga na kanisa ki donc ngape na zo rappel quelque chose na o ngai pe na senga ba pesa ponanga. Surtout quand on a des difficultés, moi, ma casse, la pièce moto, ça, la coupe Sans Souci, mauvaise pratique. Au début, que tout ça, la pièce, on a dévoilé Bandeko, ça, la misala et mabi. Pour le que Bandeko, Bakina, la Bandina, on va pona. Mais biso, tout le monde, ça leçon que tout beau, ça n'a yesouté, tout beau, ça n'a zambé, tout abatté la biso, tout ça, la leçon à film, on a mauvaise pratique. Tout l'accent d'Engibal, on va loge, tout ça. Mais tout ça qui a attaqué. Les seuls épisodes, on consomme un film, mais tout ça, il y a film, il y a 2 épisodes. Donc, ceci n'a pas été bon, ça a commencé à être bon. Tout le monde a mingi, bolinga biso, quand bolinga biso. S'il y a des remarques, il faut bolobaka.
mais au pe bato balingelanga ba fanatique nanga balingelanga ezata mona piron na bango ya malembe à l'écoute babloka ba en photo malembe à l'écoute pinch ben donc carré bato za mona quoi Kinshasa et l'équipe partout. Bino moko bolandi moko ya barteur ya groupe ya sans souci Pierrot Ndombasi ndenge alobeli ba difficulté oyo bakutana kana yango et puis na ndenge alobi pona ba épisode ebele basalaka biso na KNB to koloba kaka bino bato bosalaka ba épisode ebele boyebaka ezali kolembisa ba fan na bino pona kolandela ba épisode tina suka Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention bo accorda ki na magazine na bino pe meilleur vœu na bino nyonso bo pona na bino magazine oyo. Lelo tozala ki na rond-point Kin Mazia botikala toujours connecté, branché, scotché na magazine na bino KNB Kinshasa na biso Kin et l'équipe partout.